Ce qui est vrai, Ada Ilunga Aza empoisonné. Nani empoisonné là, tu es évité. Raïs c'est ça le Kouta, c'est ça le Kouta aventurier. Ah le Kouta. Au moins il y a des sentiments. Et ça n'a pas comédien belé. Basta la kabasi ba partout. Babiyebi. Nazoya ko zoyo soki mono soki raïs. Na o komone soki fundi soki findi. Nazo même l'hôpital na ngamba sa no test. Bongo soki poison ezati. Boyebi pengati. Moment ba ko tela kuto Ada Ilunga poison c'était moment o asa filme ya riva soki riva menga soki ni. Na Gabriel mais ba tele poison te. Amitala eta molina ye. Ada na yebi ke tango biso so ba to mokili. Tango na okemba to envia ka so le na komi na mbongo na ko ba nomela 40 so na ko bima na basi ya pembe na ko sala boy maintenant été ya yo. Ouais, merci Madame surtout ya Congo Swiss TV Balbi. Oh bolinga maman pour s'abonner vraiment massivement à Congo Swiss TV Balobi awa dès le baka maman mais Tadas Dibinga ou alors nous la sirène de la presse. Balbi merci à Morodi qui est mon kérosine bas de gâcher 5 étoiles. Ou me va dans Godé Nayo Balobi BBC automatique Lopez et puis que bientôt là aux adeptes c'est ça et j'ai ma moto femme en express moi si a pas mal surtout pas mal sur Kitoko dans ma zone pas me regarder le baillement ou me la va dans Godé Nayo quand ou alors nous tous qui ne va pas tous rapide tous les sujet est belé oh ils ont passé dans le monde. Leo na bina ko le kango mo tena za mami na ngai dibinga style mama matanda dibinga ou alors nous ce que ko fungola ngai na invité na ngai mami na ngai et plus je salue mon vieux mon grand frère papa Blanchi Ilondo moteba kasa bukasa Balobi mon ami personnel Abdou Mokabila dibinga bonne santé. Oui, santé bien. C'est tendresse dibinga la sirana. Moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bo dundango. Ou alors nous tozo kende wapi. Bambote nanga ebele na fa l'artiste noir na Karine Mokondi la baronne petit nanga chic et puis ma copine privée ma jumelle Martini Manza babi wana zanga quoi. Donc na zara gauche ya zara droite ou alors nous et merci à mon vieux Jerry Kobetox et mbote belé lisusuna Guylaine Liboto. Babi motema bato ya Flori Lusakweno. Babi Guylaine Liboto motema ya Flori Lusakweno na Londres bambote belé sikozali Floka Beaka Beyawani depuis Londres et à Valopindi tour d'Europe. Papa na Alros Pindi bambote belé sika ozali. Mamuluba mituna na obi ya no yanga toreka. Moto. Dalinga na tina mami te sona du sono eza belé et commune nous na mon théâtre. Tout le monde yolo Ada Raïs avec mon frère là babike il y a des avres professeur avre mais ba monsieur sona eza na ngobesi wala pendeza solo na lobaki yango moninga na kanda makasi kana ngo za nini tout d'abord ba poison tozo ke ndoko zwango na ba makambu privé na biso mais tozo ko salir yango tozo ko potango tozo ko kotsango na pa na biso ba comédien o ba bino na comédien bo lingana kate na komi lelo ce pas Martini na komo banga kolia komela na ke pas vidéo na banga kolia komela na ke pas bakata na banga kolia komela pour nini poison ok poison na peut-être na zone na vie à débauche na avant na kota na loba ebele chacun de nous surtout ba jeunes comédiens ouais ba série o boye babino tout bomitala etamboli na bino eza ndenge ni tout d'abord un yami balé est-ce que bolingaka basi ya batu yami satu batapage bosalaka est-ce que c'est ça rappelle bandeko motu mwindo aza motema mabe moko automatique nande ni leo na komona mamu
asombi 2 so na ye to 3 so asa folie na ye peut-être kanaka salango a salango régulièrement na moment esepeli esengeli nga pa na tema ke na zwaka te na créer kento na ko glisser pe mamwelo ka mabemba sous poison lo mabe mususu nga te parce que zana ba comédien ebele place bazana minute chaîne za combien abonnés wa Congo Suisse do bien otongo na tuni mo po na zo makambo fait etalama ezana ba comédien ebele basala ka basi ba partous ba miyebi. Je ne suis pas là pour citer leur nom, mais comment un comédien au coucher na 3 filles à la fois? Pourquoi? Des folie en haut. Et puis, tant que c'est bon exemple, comédien, au lieu de ça, tu as libala poto. Makele comme na mato ya mobali wana. Baetala yo mode de vieux comédien olingi masanga olingi ba kosaba n'importe quoi mobali wana tali e ba onanga lidusu nanga ke nango lia lidusu nanga na frère lidusu na e ako trikelo kaka ba chéri pour bi point faible za chéri wana pese moi eloko ma au glisser Ozolanda siko biloko wana ozongo na théâtre tozongo na vie privée nao ouais tala sibi di binga la serane mamami na linga ino lobaka mais bazo kiser trop bobo bon on a expliqué ce qui est vrai Ada Ilunga aza empoisonné wana parce que ba sina pesa ki menga na osenga na petit chou na moko ba empoisonné ay ba effet secondaire ya poison to relaxer na émission a expliquer biso ba effet wana ba fait secondaire wana tu vois a koloba na biso et puis to tana o bandeko ba loba mais Ada tango a loba a lobi clairement que ye aza na nini batala misu na ye batala ndebo tala Adambo Ada Ilunga au mona kaza suna po azaki na côté donc il y a vrai ba empoisonné entre guillemets nani empoisonné là to éviter Raïs c'est le kuta grâce à le kuta aventurier le kuta au moins ni bango zani sentiment sur bari ba mbrier batu parce que bango ne baza entourage ya Ada biso tinga. C'est à moi de leur poser la question. Na posé findi, ce qui findi. Na posé na ye moi na musu ce qui raïs. Ko tout na bango Ada a eu poison comment? Po bango ba sa tout boninga naza actrice makas. Nga bandi théâtre depuis 1994. Na joué ba papa lobe doucement. Nani mobali na yo prophète et pas papa lobe to ba jidodo ba lola ba mamia ba tatuka lombo ba Kennedy kala na tala na télévision tala o kosa tala o ezabez tala nga distraire biso nga na maîtresse makasi maîtresse ya esprit et puis na bamba na bâche so nga ba jama kofi banto ke na kofi mais na nga senaka mutu aduta ke nga na ko beta ete alle ka pena émission ko loba asenga terrain pena tambuse na CP na baisse ma béni. Moi je ne suis pas là pour seka mais ils ont pensé à des couleurs pour na bazo baby ça bazo salir biso ozu ba poison hier bon pourtant ba comédien non et puis ba faux poison ceux qui font ceux qui fendi azana poisonté nani mususu na pe azana ngote baza ko ambrier biso alors déjà ngana azana kisi oyo ezo si sa poison ezo uta goma ata oza empoisonné au comme déjà mundu lokola makala ambareka ezali ezo uta goma na sac déjà demande nango ambareka wana to sala kango mélange leki nanga batia e poison et pas mobali na ye moko na mwana pona ni leki nanga balaka na este na goma babali pe leki akindaka pe kuna
biso za makila ta mitane ba mona mwana bote mutane famille ya mobali babi ndeni mwana pembe boye bana banga pa mena so bangala ba to bangala biso vraiment eko simba te to ba il faut bala ka mutu na biso allez diabo kota babo maleki nanga na bébé batie bébé à 4 jours poison est-ce que tu peux t'imaginer batie bébé wana poison 4 fois batie tant azaki na 4 jours ba eko tia sous temps ko 6 mois tant ba eko ça une année tant que ça une année 8 mois que 4 fois docteur ceux qui ne pas qui sont batie sous 5 fois on vivre sous te qui se big saka bango za ambarika moi leki nanga na mona 4 fois mobali na famille ya mobali wapi na Goma mutu qui se big sa bango za ambarika bana ba mélanger qui ambarika na l'autre la miel na maki ya mobesu ya mboka ozui jaune nango na nini moza ba mélangeaka au meliango au mona changement et puis sur le même rosa na poison ozui gobelet ouvert ozui soyo boaki ceux qui sont une que kilo ko libanga juti e na c yeba ko oza jam poisonné ceux ko boki soyo e na ko la mai c'est ko za no bien oza na bien de batika on s'appelle alors ngamoko etanke yaya ba comédien mingi yaya 68 ans ngaye moi ça tonda cancer tinati nazo ko zoyo soki mono soki rais na komone soki fundi soki findi nazo même na hôpital na ngambo ça no test bongo soki poison ezati boyebi pengati boy to ba diaspora mtema passe comme le taliboso offrir ba diaspora ngo tant que zomo ka ba ko no sous mawati n'importe quoi, en tout cas, sérieux, ngai na kosomba kisi wana ambareka na tinde déjà commande. Bon, aujourd'hui to gato ba benga ba singa déjà ezo ya déjà. Donc déjà parti à lobby dimanche ambareka na commande et koza déjà pananga. Mais ko pesa numéro na yo bato. Non, numéro nanga ezala ka déjà. Na pesa nanga numéro mais avant tout ce qui déjà bande ba kisi mususu il faut stopper. Na komekango na Adam. Natala soki ilunga hôtel matin. Bon, t'as dit bien mami, mais mami apparemment que na ba o bazolo ba qui est par rapport Ada alongwa pas bobo pas bobo et ça va à bobo bato bazolo ba bazo titulaire personnalité ya mutu. Finalement ba bazo quoi accuser combien de personnes? Ba accuser Top Vision, ba accuser encore bobo. Aneni o Ada longwa pas bobo. Maman il va tout ça comme ça. Mon Ada beaucoup souffert dans sa vie hein. Nabi Ada le temps on a ta pantalon za dongi encore azui une pantalon uniforme kati ya bambi na singa. Yona église à seka. Tant azo ya pas delta. Moment où ba ko tela kuto Ada ilunga poison c'était moment où ça filme ya riva sur riva menga sur ni. Na Gabriel mais ba tela poisonté. Amitala eta molina e Ada na yebi ke tango biso ba bato mokili tango na okemba to envia ka so le na komina mbongo na ko banomela 40 so na ko bima na basi ya pembe na ko sala boy maintenant été ya yo ozwa réflexion tu dois changer nyoso so sala kana mokili batu balinga biso te batu basepela pe na biso te donc yeba ko vanda na banani okolia na banani. Bah si pas pour toi kili ma fête. Bon jusqu'à là nga tendresse na yebi na ngate sur place na basi na poto ou pas non. Mais mutu aeba ko garder bande na ye. Mais mutu oyo ozawana ozwi mutema oktia mondeko na poison toyeba biso tout oza bapaya tout est vanité tribunal nzambe za koya lelo ozwi mutema otieli moninga eloka mabe akufa yono otika libanga na mokili tomo ba feli kambo bambasu akese mabele po fande kimi yango ya cœur de l'homme motema mutu etondami na mabe ebele alors nga loba ngande nga na za na nga boy
soki ovani tutu yo zotala ngo zofinga mafingo finga na zongisela ngo tata na ona mama na yo na ba voisin na pasteur na bino et puis na bana na yo et puis donc to commenter bi finga na zongisela tena zo fi ozo attention na ndaku nga ona vai na nga l'aise mabele na nga pe bien na nga l'aise yo kuno zo konda yo na lo ba tribunal nzambe zako ya toluka kimia na mutu nyonso maintenant na kana makasi ya MG30 yo ozwi baptême sans confesser est-ce que tu fais ça la confession na télévision yango nga comme na maman prophète ah mais oui likambo na motote celui qui est en moi est plus puissant celui qui est en ye na loba yango bango wana tuwe ke kanga tout le monde wana nga soko ko pesa nga mbasu o calculer pesa tanzi mbasu awa mwana ko calculer pesa o lobira mwa puyo moko zwango na si atana spozo ko tia poison na ko mela soka na yebi na ngate ke za poison mais ça rappelle oti et puis au simba te nga zo felina na motema bena mutute et puis na kebi sono mono gloria keba au moins la tendance na ma mukolo makasi na 68 ans et puis na tika internet te ka entendre avec na tika ngote yo ozwa mabele wana za lokola lole mwangando mabele lokola chaussette ba joueur apollo limbula na terrain et diembeli comme o telema o tombola téléphone ya moins cher à ba chinois na zona za Grèce kuno kenzela makolo o benga pe mère fouin bolongo la vidéo yo ali boma yo mitema pas si comme yo pesa faire rigola toi là moi je parle toi tu parles arrête Gloria. On a problème. Est-ce que on a tinda que boma mwana na pas que concert a fali? Ngala lobaka ngai teke mama kuta mwana na yo. Na baka ndo bomi mwana na. Oko kene concert a fali le 28 t. Et puis que non on te na kiti. N'importe quoi ça bon ça na bon ça na soutien. Babi ebe force me pesi mamba boy. Babo non non France te mena kota te ba pota na kuna. Et c'est talingai. Ta force ye gloria li nzanza wana. Tant azali ko finga na chaîne France te mai. France te mai petit ko pexa. Azo ka bilengi. Abaka suba kuna mbale. Baba nani. Na yena ba suba. Talingai te na kota ya mtute. N'importe quoi. Na zona na tema na place à Gloria. Gloria. Ko ngala l'action ma sokote na ebishu. Gloria sakana mabela mama na mabinde mama ko sia papa ko sakana ngote. OK keba. Moi ça va ja pamba te mbasua. Ko benga mère va za Frank Stemai na wana te. Tamo mwasio tamoninga na banda ko bota tongo. Taka banda ko depuis 1900. Na banda ko bota so oui, andam na 65. So na 65 siko. Na gara fo ko lobo pa ekoti. Na ko samba te okimani. Zalawana. Nako nyoko mate ezala mbalane asuka yoko intimider banani et puis ba bato bo beta moninga ngana vrai fafana atano d'idée sumulai qui ol sonner liboma boto matengo intimida ngate nga kota boloko balongo la vidéo ya tatune tato réclamer ska Gloria akunda ki mwana yes Gloria finga tu afinga Marcaus mwana Marcaus ke bakunda na cimetière ba pauvre afinga mama ya faire gola afinga faire afinga ya fisi wala kufa kekeja seka ya kenzela nini problème afingi papa Mokonzi papa Karine Mokonzi papa Mokonzi batakufa la finga baboma général Mokonzi baboma alina tombola babela nango olwa melango siko osakananga keba na ebiso keba kwa tena zoma babela nango na bambosko na minute ozo na TV moi me adore me adiemba te me cigarette siko o me apema sangate zakani banto vanino mwenga la melanine eloter à part secret na menini meloter nga omaninga c'est ma nature donc ce que changa musapina lifuni na ko kango musapina lifuni wana keba ngali sokoli batate keba na
Ebisio Gloria. Omoni yo po Gloria okomi munoko mulai lokola mbisa tilapia. Okomi mabele lokola munoko munene lokola grâce li bato munoko lokola tirette. N'importe quoi. Ozonyo tikanga na zana wana. Ye Gloria azokemba na Grèce kopekisanga te. Azokemba na Grèce likam na ressemblance. Ressemblance ngo azokesa ressemblance à mutelo tala munoko ma paix. Si que mon n'est pas changé neige, attends les ressemblances après nde makam. Et le réseau nyoko le kuna ngwana. O seke ki ba ya suffici ah tant yo gloire maman esoyote gloria yo po sala batu boy. Ozo bukaka oyo lonaki mama nazo sala lo boy. Yo on kota poza me nyoko ama. N'importe quoi. Quand on a baronne, on qui est Gisèle Yamamoto, vraie chérie. Moi, ça permet Tinati. Autant moi, Sokola. Gisèle Yamamoto. Autant l'itaï. Autant ma belle. Moi, c'est moi, elle donne l'envie. Ah non. Ah, Gisèle, est-ce qu'elle n'a pas l'amboula? On l'a qui c'est la Gisèle. Zambé, Karine Mokondi, la baronne. Vraiment, Karine Mokondi, la baronne. Tala n'ozo pesa là qui n'a Karine. Tanda ozo pesa batuli boma. Tala gloire les chèques. Comme on te pas comme pas Karine. Karaboy. Karaboy. Naïe baby pota Karine qui est en ici mais qu'on fait l'homme depuis à benye moto pose. Jamais confier qu'on benda confier à Zambé. Tala na ko beto ma confiance na ko beto ma mami. Ko sima la leki na Karine te pona ko linga. Bakosi confier à Zambé te. Muta pesa succès à yeme. Mutu va benda reza yeme. Bon confier à benda Karine succès na ideni. Kibe simite. Sima makasi yondo tala ka TV. Ma vie eza na ngome esimate. Te simbi. Beta. Ilenge ya Karine sukate. Rosi nga Karine na sama kambo sepe sarabato. Karine mamu malamu, Karine finga kate. Karine daza mais oui Karine finga kate atumbola kate. Karine azalaka chroniqueuse, akoma chanteuse. Oh sengote bana ma bozongisa. Na commentaire. Merci. La laisse de binga ou nous la sirone. Bah moi mbisa kwa ruba simba kabetela talaka mulu baloka to pete. Mana lobi boy. Oh toi tali émission na mone suye. Sero zelanga na senga pardon mikosi. Supportenga. So na sengi pardon c'est comme consciente. Supportenga. Et ça te finginga. Et ça appelle là quand tu as comme un nerf solide. Kakaboy. Où allons-nous gérer Kobetox? Merci na Karine Mokondi la baronne. Merci à la chinoise, la chinoise. Merci aux défenseurs de Karine Mokondi. Merci à maman autorité. Et puis merci infiniment à Guylaine Liboto, Motema ya Flori, Lusakwenu depuis Londres, Bambote Bele Sika Bozali. Merci infiniment à Floka Beaka Beyawani depuis Londres. Et merci à Nancy Nzungu Pelnati, valable na France. Motema ya Mubali Nae, Balobi. Merci à Martini Manza, ma jumelle, et à Fall Artiste Noir, mon vieux Jéric Kobetox, et puis Nabao Balinga Kanga. Avalo Pindi Tour d'Europe, Avalo Pindi Tour d'Europe, Papa Nalros Pindi, na moi na ami balé comme ça trop makasi, tozo kende wapi. Numéro na pesa, numéro na nga, bengango finga nga, mais modèle na ko finga yo ya mabe makasi, ma finga 2021 na bimisi ngote, pour degré na fingelo on dimate. Soko benginga sonanga dalebo, to so bengo finga mama na ko finga ya mabe, na finga yo tata mapasa na mama pasa na ye. Te kuna laisse presque déjà bango. Mon numéro c'est 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Naza vraiment fit timide, franchement. Na fit timide. Où allons-nous?